Merci Nabino no sobozi occasion ko landa biso lelo toza awa na toza les premiers jours oyo ya veillée mortuaire pour na kokanisa ndeko na biso Jani oyo akufaki libanda ya mboka. Tout le monde artistes sont mobilisés comme mutu moko vraiment to remarquer ndena bandako bakaka chaque fois bolingo vraiment esali biso esengo simize ndengo moni moko wa bino ne penza bazo lele boye tango zo mona ngo ezo lobelo nini ezo pesa passe pe mo motem eza bien passe ezo pesa passe passe kozanga artiste monene ya ndenge wana pesa passe akeneki poto wala ya ndenge moto akeneki voyage aye hôtel biso to a place omi na ye omo na biso sikoyo abo moite esali bien. Merci sali passe sikoyo bato bazali banda baolanda bino parce que bango pe bavivaki ebembe à partir ya kuna bomonaki ndenge balelaki ndenge balobaki avec tous les polémiques oyo eza koleka tout autour ya likambo ya liwa Jani côté moko bakondamné Jani côté mosusu bakomi côté liboso bande kolobaki moi c'est ça mabe et comme na côté suka bakomi komisa ba image mosusu mpona kokondamné Jani par là lilobane koza nini par rapport à oyo moni ndenge langage comme on l'a changer. Bon, on va condamner Jani. On a droit de condamner. Ok. Jani ça qui est division. Le livre ne peut pas kimia parce que à kolobate. Ok. À ça peut que peut ma kolobate. Bango ba lobby parce qu'on condamner ba yoki. O ba sana bo moyi peut-être ba to ba lobby. Mais il y a kolobate tout pour condamner na ndeki. Pour condamner na wete. On va tout ça la mobati ba condamner. Pour yebisi bayoki yete abisi bangote pour l'été ça ba bengi muto asambi alobi bayoki pe bayoki batoyini ba très intelligent na CP na loko lobi hein et belé c'est pourquoi bato belé ba raté pourquoi ba ke mon wei azaka toujours la raison akoma toujours malamu donc pour azana likambo kolobate ce que c'est que même soupe to ko yoka e wa to ka to ba kinana za la faute mais ndenge zaboye donc il y a la raison parce que toyoki yete merci Simize lilobano asuko ko banini pona bana poto bazolanda kabino na découvrir likamo awa vraiment na banotu nango pe na batu nyonso Simize na moni ba mama mususu awa ba mama moko boye basaka ba succès na ba théâtre mais bino bo rejeter bango hein c'est comme si bo kipa bango te na moni mama je crois mama Pembe non que ne ko sala interview kala minute abi kenga na bela ki tout ça bo kipa biso te est-ce que vraiment na cadre matanga o ko sala te ke bo meka ko s'organiser pe parce que na moni non pour vous informer na ebite so bien non atalaku akufaki mais na moni ba animateur nyonso ba talaku ba Seleo ba peko sel Arafat animation ba tebele ba mboshi ba nani ba sali solidarité ba animateur do ba sangani ba yembele la bon nzembo parce que na moni na ka Jani na moni na yoki pena ba nzembo penza te na yoki pena ba nzembo penza te est-ce que beaucoup ça te que à l'occasion ya makambo oyo et pe sabino pe moi mayele ya ko s'organiser aussi autrement. Comment il donne ndeni? Bon, non mon ibso artiste to kono yokana. To yokana kama kasi. Hein? Mais ebité ce qui na ba musicien mais na mona côté ba comité l'organisation plus qu'on les kata mtibanga. OK. Parce que c'est mobiliser ka penza tant que tout problème. Président Massouma Zali wana maître Lombe Azali en tout cas mobilisation elle est très très bien. Mana ebité poto ko connexion mututé. To négliger na kata ne to Zali awa. Est-ce que vous avez vu ça dans l'artiste qui fait la carte? Ma carte na bien. Maman Denise. Mais Maman Denise aussi. Pardon, na rokato moki Maman Denise aussi. Azo retrouver ba comportement mususu bien té. Aussi le tazo sunga bino mais côté musuku entre bino moka ba maloba mabe kaka en oubliant que ba ninga bino mususu baza déjà soutenu na ba soins médicaux. Ne ba senga ba ko élargir liste net na likamo asali bino likamalam azuli bino corps eli bino mo sula ngam ko bazo finga ye bazo ba n'importe quoi o monte que ça bien té bon surtout bato poto o bazo finga ye eza mabe madame ah tango to finga parce que epekisami ko finga ba konzi et puis maman mokonzi ya mboka ah ndenge mama Denise azali wana elo na message na opesa ndenge président Félix azawana nzambe mutatie mutu akolongola mwana azo ba c'est la vérité nzambe mutatie wana ye mutatie mama Denise za la première dame nzambe mutatie bango botanga na Romain
chapitre 1 tina 2 botanga wana botala soki na kosi to nzambe alobi c'est biblique toto sabango nzamba ngande munatie bango wana il faut toto oza ko finga baza contre mais si monsieur na moni mikolo komika opesa ba version comment apôtre to nani apôtre te mais mon dimina nzambe ka ah oyebi bible makasi hein mon dimina nzambe ka to dimina nzambe parce que sans nzambe oko vivre Bobo ouais bonsoir d'abord ouais bonsoir tout le monde awa na matanga ya Jani je pense que tout le monde a trop na ba émission hein mais tout le monde le lot profiter pe to yoka yo par rapport ya nouvelle aux qui on est temps que Jani a couffé tiki biso bon nouvelle ya président Jani sala nga passe makasi parce que ezala batu musu ba kufa bazwa tango ya olela matanga te po ba format ba douter ba lakisa batu mo bwanya te mais ba o baza ba icône quoi ba pesi ba implice na kati ya Congo tant on a yoka kango sala nga passe makasi na mutema nanga donc on a lobaki na kendaki ba production na Congo central pour on sala tourner Congo central marqué na place nazalaki na ba village à kati nazwaki ta ya koyoka ngo te po yebika ba réseau yo et puis voilà mais tant on a yoko bimaki mpese nde na yoko yoka ke président Faya Kufi selenga pasi makasi na mutema na part nanga na monaki ke toko kufaka nanu ba vente boye parce que ba wana baza batoyo baza ba papa oyo ba pesi biso mwa banzela pe to bimba ba bobo boye c'est que ba simba ta bankai biso pe bana to landa to simba bankai sala pas soki mutu akokisi mobune ta kufi avant yango yoka mitema na biso pasi c'est que biso pe to kufa kaka boye po mutu oyo na ndenge to yebeli ya vie na ye donc akokufa boye te bon mutako kufa boye par là aussi les artistes bino pe to mona bino pe bozo tambola bien te par rapport à liboso to yoka que non moi si mutazaki mabe moi si mutazaki mabe et après ba vidéo comme ko bima pe que bino artiste après bozo tambola na désordre boko ma ebele net ba lo ya bato ba kenda poto liboso basi ba benisa bango me ba boya basi yango ba kenda na kozo ba vie na bino ba bipeza bien te pour bobo bon moi ko boya mwasi ezate ke pona kombo ya mutu kingandi hein ko boya mwasi ezata mususu mutu ayebi na ke kuna na sala avenir ya vie na ngai pe ya famille na ngai parce que kendaka poto pona koluka ba avenir ya ba famille to tiki na sima na mabota na ba foyer maintenant tango ya komi na poto ya kanisa ke koza na ndenge wana mutu mususu abongolisi makanisi na ye abimisi ye ba makanisi oya ye yango mutu achanzaka comprendre yango mutu achanzaka komaka na banzela mususu po amoni ke komo simba te na nzela oyo nga na yeyaki kokanisa awa ezalaka bongo vike simbi te nasala nini naluka mpe ta nzela mosusu c'est ça bajare wana yango toyebimaka mwa tomona yango kaka bino mpa omoni baministre so bake poto tomona bango bake poto bazwi mpe basheri kuna basombi bamituka bazongi koto baye kostafe koto bakontinue bamiziki na bango mais bino bato ya théâtre tozomona bino ndire po ntongo ekomeli bino cimetière so bokei d'abord ekomi cimetière bokei otikala kuna bon soki bao bayaka tomonaka mosusu saisai mo esobe mwa nani bazozonga mais la plupart ezalaka so bakeka kuna bake kowumela kuna et puis bobomi na bino su mosala carrière yango et puis makambo basi ekoti na kati tititi tala lelo soko tokomi kosuka boye bon nayebi te soki par là lelo yo mpe so oke poto so ne ozala ndenge nini okende mpe lokola un acteur oke mpe oye mpe na matosi mpe tomoni mpe bobo akendaki aye mpe koinnove na mwa théâtre na biso tomona ma famille ntango bazala kosouffrir batournaka na bandenge wana ndenge wana me mokolo mpe makambo eyaki bachangeaki théâtre na bango me bino kaka eloko moko kaka bozopotana ba DSLR bokende bozonga bon moni ntango nzambe apambolaka mutu na mutu azalaka na avenir na ye mutu na mutu azala na ndenge na ye nzambe apambolelaka ye soki nga bobo lelo ndenge olobi bien si c'est normal ke nake poto nakokende na ide oyo ya ngai ya kombo na nga bobo Junior Antoine nde nake boye natiki mpe famille natiki bana uswati natiki bamama natiki bayaya bango mpe bafukamaki batie mabolongo ndenga nakei mpo nazwa vie mpe mpo nasala nini na soutenir bango alors ngai na part na nga bobo Junior Antoine kisengi ya leta soki nake poto poto eza nango lola te lolo eza kaka likolo eza kaka mwa développement moko ya place moko ya koyebaka ndenge nini bajulaka 100 francs ndeni bajulaka 200 ndeni bakadraka boye tout ça c'est ça nga so nake poto ce n'est pas dit que nake lola non nakokende mpona bule mosala na nga oyo nakeyeli nasepelisa bafani nyonso balingaka nga bobo bamoni nga mpo nasala nini nazongi parce que so navandi na bango trop valeur na ngai kosala nini ekokita malamu bamonaka nga bayokaka posa na nga mpo nayakaka nasali nazongi nazali nazongi question nake
nakovandaka te bata ebele mpo babayenga avant. C'est ça. Artiste alelaka na mosala na ye okolela Jani ndenge nini? Bon, nga pena bobo naleli pa Jani na munoko moko vraiment soki na vi nalela na mai ya misi bakolobaka mai ya misi ekokauka nango pa pochete eza bapapier mosusu eza pupupu mai ya misi esalaka nini esili mpo na nga nalela kaka nzembo naseli eka moko ya Jani se verrouillé tes paroles ma fatigue tes familles tes fatigues. J'aimerais regarder à moi les artistes comédiens. Enfin, moi j'ai wélé comme ça. Pourquoi moi wélé? Regardez ici, je m'appelle Kasi. Donc, bon, moi na moka benga bisinga rande sokuta na bobo tuna ye lisolo ya ngungi. Ngungi yo na problème nini bozina ngungi parce que bazo ça mikolo bobo lobi ngungi yo na ngungi bona problème nini? Non, na kati ya Congo, toi partout. Pour bangungi bazalaka partout. Ah biso na Kin, to na Kinshasa, na mboko ya président Fati Beton. Oh lelo yo ba maman présidente. Ba comment raisonner que ba artiste comédien pe bazalaka. Maman Denise. Merci maman na no liboso excusez pardon na féliciter non maman. Ce qui est belé ba eba ki ko soutenir ba artiste te mais lelo maman aye na idée ya kolakisa ke ba congolais baza ba talenté. Faut que sa valeur ya congolais musala salaki na ba œuvre oyo po ebele ba ya ba koli mais lelo président na biso Jani aye kitoko pena bato apoto na féliciter bango makasi na idée o bazalaki nango pona kolela yaya papa masa na bango camarade na bango collègue na bango lelo toye na ye vraiment malamu na Kinshasa pe tozo lele bien na féliciter na maman présidente oyo ya mwasi ya papa na biso Fati Beton oyo azo la fierté pour nos artistes congolais na félicité makasi. Donc ngungi ya mukongo wana tuninga bisolo wana ngungi même maman président Denis Diankero mama ya batu ya papa Fati tango ayokaki yango pe abenga na ndako pona kene na zwa cadeau po bayokaki deya kana nga na bayeke place na zalaki na Kinkole mi ba mumbule utobeta ba mira bandako ekwe yanga pesa nini. Et puis, maman la kakinga beke a opesa ngambongo na somba lupango na njil na féliciter non maman merci maman Denise zamba pomona yo na misalo zanango munya mukongo na mère tanga yo kakiango OK na kati ya Kin tozana ba ekomande be kolo tu ya batu tu bazana mukilia tozana bandibu bambata bazombo bambala banyanga bayanzi batetela bazana ba ngungi pe ya ba ekolo na bango biso pe oui donc ngunga muluba pazala baza ngunga muluba zali ngunga muswahili pazala muswahili za mengungi ona yokaki ya mukongo na lali loko na liaki musuni ngungi ayoki linga keto ayelinga likola plafond yoka ndenga bando lelangai alali ala mukale loko lala te ngana ove poleki musini nga musini ngo liaki lele to kabla ngana yo na kasayo ngunga mukonga zelela kitati kidisi vumbu kidale vumbu ka kasi vumbu kidisi tati kidi ay ngunya sima. Merci na bana poto malgré tout ça na matanga ba artiste ba lelaka na ndenge na bango de ba musicien pe bazalaka soki bazolela mutu bango mona ba lo yembo neti na mona moko pena na guitare pena donc telemi pena na mutu ya sereke donc bandi ko bimisa bankunga donc c'est comme ça que les artistes basalaka donc balelaka ndeko na bango na moi comédie donc tout ça toujours na matanga. Boya na yo na sala mokilo yo moto nyonso asepelaki na yo me tala lelo mokolo na kufa pasi nini otikeli ba papa pe bandeko éprouver otama esengo kufa mongo molimo nango okei wapi oyo nakomi tuno Singano sweet, yo no to yo, no komi tu no yo, no kola lanko. Singano sweet, yo no to. Yesara kapasi mingi soko mesana moto nasala mokilasi likokufa, surtout soko benga kanye likonzi. Quelle déception yo tika nango na bomona yo. O benga kapapa na yo, yenda likonzi yo liboto.
Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons... Ouais, ça passe. Pour que nagi na bon moyi, mais azongi na cercle, wande souci, wala nde premier le retour pour kateko. Si on a moni maman Denise a honoré vraiment dans geste là son maman Denise a ça et là on a la maman Denise. En tout cas, maman Denise, une fois de plus encore merci. Merci vraiment maman. Ana motema bo maman, motema ya papa Fachi Berton, merci na Ozali. Et soukate et des biso ba artiste. Moi ba difficulté ezala. Soyo lo bagata il ba mon côté. Le lelo comme sou chania zarati na poto. Vraiment merci merci merci. Kolandaka ba tutela biloba lo bana bango. Biso ba oyo tolingaka yo, toi toujours ka derrière pouvoir na bino et derrière couple na bino pour la soutenir bino. Merci beaucoup. Merci. Maman. Bonsoir. Bonsoir. Ongolo banini lelo Kora Jani ekomi Kisasa. Bon lelo dans le bakaka nzambe merci. Merci maman Denise. Merci na ba artiste nyonso ya poto. Ndé basale fort que non tout vendre lelo pour la cause la Kora Jani. Merci na bono so bopesa biso confiance ya kolanda biso nazala mama Pembele. Mama Pembele okenda mama. Papa na Nina Belaka. Obelaka? Oui. Ah, maman. Te yo zalaka te, yebisanga ke yo zalaka te. Parce que na la kambo komona yo ba succès oyo sala. Hein? Comme on a bino jamais ko effacer na mboka oyo. Mais maman, msubino bo mininga ko effacer ton ndenge nini? Pona nini? Nakoki kolinga ko effacer te. Po ngai na susi ya musala. Tangu na susi ya musala. Bato bakobenga ngana sala musala. Soki babengi ngai te. Nakokende na makasi te. Nakoki pe kosenga bango te. Bango nde bato bakobenga ngai. Po bana posa na ngai. Mama babengo te mama Pembele wapi? Mama Pembele wapi? Oya nsengo diangenda ça va passer mama. Oui, puis Kangaka Congo, vraiment, autrement Congo, les loyaux Kangaka Congo, vraiment. Mon côté, hein? Mais pourquoi au mythique à Raboué, maman, elle me soute au monde à Bagel, puis Moussou Bazobi, ma Bazolo, mais comme tout n'a pas pu nous bosser à Raboupoanine. Tout n'a pas on a poto, Bazala Korodian Zombo, Bazana Mangobo. Mais pour la nini, les lobos, ça va initiative, tout le monde y bana ya Wenge, Baluko, ça, moi, l'eau, moi, pour ma tuba sepela, mais bien, nous allons vivants. Pourquoi? Toko vivre bino le parce que musala sala malelo na bino ekokanite bino leki musika na ebite mama to banana boye o bana théâtre wap na Gishasa na groupe nini bon kobima na ngai ezalaki na groupe Nzoy. Mais ngai na badai kosala kaka babiloko ya mike. Bourgmestre na biso soko yebi na komi na Kinshasa. Bourgmestre ya yebanaka lokola Django national. Papa Osango Kalema. Yende mutu abimisaka ngai. Okay. Soki mouvement eya na commune. Akoya kosenga ngai papa ya papa na biso. Papa na biso pa koboya te akopesa ngai. Soki na kei nasali ba comédie na ngai esili apesi nga mbongo na nga azongisi nga na ndako. Na tango na eko vanda na koli ile wana na ekutanga na koli sikoyo tangu na koli na kendeki Matadi na ya na nga mobali esika tozongi na mona kaka sanga fofe akoteli ngai na lopango to bandi osolola abi na ngai okenda abi ngabi te na kendeki na nga Matadi abi okende Matadi ngabi abi to solole esili abi na ngabi na ye awa o ede biso ngabi na ede bino na nini o tozokende RTNC tokende osala numéro moko boye mais
mwana mwasi kaka azangi ngapi ebele bana basi na kisaso mwana mwasi azangi ndenge nini o mwana mwasi azangi tozwi liboso première fille akene makambo ya mosala toye kozwa deuxième fille ye lisusu ndenge moko yango sikoyo toyebi epai tokokende te toyeka po toya kozwa yo ngabi ngabi nakokoka makambo wana nasalaka yango te abi tokende kaka okoka ngabi na okende te alobi tokende kaka ngabi na kokende te bamona alobi na ngabi bon tokende kaka soko olingi tokende na déjeuner te soko olingi osombeli nga mapa oyeli ngai na déjeuner bongo tokende nga nasali yango na blague nayebi kaka ye mpe bon akolekisa na ye yango navandi na nga alobi nazoya nzoka abimi ake kosomba mapa namona moto akoti na lopango na mapa na ye ngabi wana nini tokei tokomi na radio tosali mpe piese yango donc na repeta te eloko te kaka bongo donc nasali eloko yango lokola mpenza ke ngai mpenza mama yango ngai mpenza nde mutu naponamaki mpona kosala eloko wana ntango tosilisi babeteli nga maboko babi Paulina oboyaki mpona nini sikoyo tala ndenge eleki kitoko ngabi boti kokosa ngai nga moko namoni yango eza kaka bongo babi te nzela kaka koyoka topesa na directeur bandango bongo yo moko okomona nini ya kosala tokei topesi directeur bande ntango topesi ye bandango esili tokei abi bon nakobengisa bino bokende libela te tozongi na biso ntango batikali koyoka yango basepeli babengi bango bakei babi bongo boye bino moko wapi mwana mwasi wana babi yo te alobaki ya koya na ye te ya kosala na ye mosala yango te ayeka koede biso alobi koede ya ndenge nini po ti ndenge azali wana voix na ye ezali radiophonique epuis mosala na ye alakisi vraiment ke oui ayebi mosala bongo mpona nini aboyi koya boloba ne aya kadi na oke na ngai te babondeli nga na boye mokomosu nga bi enfin tika kaka nakende kaka nakei ntango nakomi mama mpona nini boye ngabi te nayaki maladi non babi nango aki maladi te oboyaki kaka koya ngabi te naboyaki koyebisa bango ke na maladi bisava mama ifo koyaka toke wana tokutani na bantsakala bakoko dia nzombo siko mama lelo toala matanga na kosala mokolo oyo na koya na ndako fo tosala émission mpona olobe donc tosango basérie par série oyo bando expliquer biso maleme pour que bato bacomprendre mais nalingi bato bacomprendre eloko moko bozo mérité basoutien même na bakonzi ya mboka bozo mérité basoutien même na bato ya poto bato bayebi kaka mama pembele mosusu azalaka susu te bato mosusu ozana na bomoi bato mosusu bakasaka kokufa nalingi d'abord opesa na numéro na telefone après numéro ya telefone ana deux questions kaka na otuna yo après natika yo na kobengisa yo sikoyo moko mosusu pour que toloba sikoyo histoire na yo malamu nini papa baboma ngai combien de fois oyo ngai pembele na kufa nayebi te me nasi na kufa soko kutani kana mutu bo yo zala kaka yo kufa te balobaki na biso yo kufa te ngabi balobaki na bino na nani matanga bomona wapi oyo akundaki nga nani mama pembele ngabi te nga na kufa te mama pesa bango na numéro no eza combien numéro na ngai ezali 243 89 71 72 680 mama nayebi ke succès osalaka yango osaka succès en couple ntengo diangenda ça va passer mwasi na ye mama pembele
Et c'est là que groupe nini, ka groupe Nzoyi. Nzoyi kaka. Ka groupe Nzoyi. OK. Na groupe Nzoyi yango papa lobe ki mbate ke bazalaka. Oui. Mais est-ce que bino bozaki avant bango to après bango? Biso tongo. Vous avez déjà dans Nzoyi. Oui. Bon, maintenant on a comprendre. Lelo oye matanga ya moi na yo parce que ça moi na tant bino bano sa théâtre bango bazali déjà bana mike. Jani obungi sapé muto bosala ne succès nsengo diangenda tango lelo oye matanga oyo. Ozomona imaginer. Papa. Ekufela kaka na motema. O musala oyo tosala ngana mwana mobali wana tina talaka na nga bato basalaka bato bajua mwasi na mobali bajuaka mwasi na mobali basalaka bafilme so natali kaka ngabi gabi na nga me mingi balobaka nga na ye mwasi na mobali ya solo nga na ye libala kasi ndenge théâtre ekoma lelo so bato bajoué ka rôle seke bakomaka mwasi na ndenge mama pembe na ntengo bazalaki nasekaka bango mpe naseka bango nga na ntengo tosala libala te nga na ntengo tozalaki nde na mosala tozali kosala nde esika moko maintenant bosali succès ya kenda yo tikala bato balobaka trop babango tokala mingi te kutu yo mpe okufa na yo kaka baseri wana me na kamoka ti lelo oza na bomoi mutu bato mokili baa mabe do balingaka nde okufa lokola okufa te sikoyo basundola na bango yo mama elobamaka mpenza bongo nayebi to seri wana ebanda kolobamaka ndenge wana lokola bazalaka na ye seke ye mpe boye na boye mwasi na ye me ti lelo mama nzambe abatela kaka en tout cas merci na nzambe ndenge abatela biso oyo nalingi bato nyonso bolandi ngai mama oyo azali monument vivante mama oyo bomona oyo biso toyebi nde babersa bavi na biso babomwana na biso bino lobota théâtre nini nde toloba boye don nasi bomona baextrait ntango na oloba bozomona baillustration likolo ya succès ya kosakana te nalaki bino tosala émission parce que lelo towana matanga mama ntango omoni mwana no akufi elobeli yo nini vraiment akendaki en bonne santé nazozonga après 15 ans 16 ans na cercueil esali yo nde nini papa pasi na nango moyen nabeta tangwa eza te moyen mpe nabelela eza te ezokufa kaka na kati ya motema po naza na mobeko mobimba oyo badokteur bapesa ngai zomona nalela te makelele te misala mosusu kutu bapekisa ngai nasala te yango wana ndenge navandi wana nazotala kaka ezolekela ngai kutu bato babi na nga mata kuna likolo okende kovanda likolo ngabi likolo wapi o likolo kuna ngabi bato ebele bongo babi kende kaka yo mpe nayebi te miso yango soki ya ndenge nini oye komona ngai o mama yaka navandisa yo ngabi yo nabiki yaka navandisa yo yango wana navandi place wana navandi ndenge oyo kokuta nga wana ezali place otikaki ngai olobi na nga zela ngai nga mpe navandi nabi nazela yo mpona bandaki koluka mama alinga ti ndenge na mama alinga ye wana en tout cas mama vraiment tosepeli mingi koyoka yo ndenge nalaki bato balandaka biso tokobenga yo tokoya kosala baémission donc tolandisa série ya baémission pour que bato bayoka yo bien bayeba mama pembele azalaki nani parce que bana kilelo bayebi na bango makambo te alors eza mpe na bato bazalaka bana mike balukaka bino mpona bayoka bino alors nakosala no programme je crois que on a un programme ebele tosala ngana donc c'est aussi si tokobenga na ngana comme ça tosala ba programme comme ça moi bato bayebaki mama pembele azala na bon moyo bo bakoki kosunga yo basunga yo mama pembele azala na bon moyo akufa te po bakombo otangi wana bazali bato oyo tozala na bango na nzoyi
koko dia nzombo nga nakuta ye na nzoyi. Ok. Kimbanseke akuta nga na nzoyi. Ok. Tosali na bango musala esika moko na ndenge bakendeki poto. Histoire na bango akokende poto bato bayebi yango te, bayebi kaka ke bakima te. Obetela biso makambo wana nyonso dovanda kimia mama tokoyamba yo kobetela biso masolo nyonso donc tosambela basérie ya baémission na yo tosepeli oyo biso tokosala tolobi yango nano te mais yo komona oyo tokosala napesi yo vraiment merci mingi na ndenge ondimi ya invitation na biso. Merci mama. Merci nga mpe nasengi yo merci na ndenge ofungoli lisusu livre yango ya mama Pembele nasepeli mpenza makasi. Okay. Nayebaki kaka ke mama Pembele ndenge babungisa ye ndenge baboma ye akufa mpe abunga nzoka mama Pembele aza nano na bomoi. Okay. Depuis 79 musala oyo. Okay. Depuis 79. Okay. Ti lelo bana boni. Okay. Bana boni.